Voici Bombo Saliwabo. C'est Bombo officiel. Kofax. Nakacha Maroc moko temi balete mi satote. Azaka kaka ye moko Voici Bombo Kofax. Voici Bombo Saliwabo. Voici Bombo Saliwabo. Voici Bombo Saliwabo. Kofax Saliwabo. Voici Bombo Saliwabo. C'est Bombo officiel. Kofax. Nakacha Maroc moko temi balete mi satote. Azaka kaka ye moko Voici Bombo Kofax. Voici Bombo Saliwabo. Voici Bombo Saliwabo. Voici Bombo Saliwabo. Kofax Saliwabo. Voilà, bonjour, Mbote Nabino, fidèle abonné, Yaros Bombo officiel, na pesi bino Mbote Bele, bandeko, tout bazali baku, yakona nangai awa weskize, voilà, ndenge zara toujours, na pesi bino Mbote Nabino, et Bele, sikoyo, et zwa bibino, en tout cas, ceux qui ont vu une notification, il y a Rose Bombo officiel, pour les mbaté, voilà, quand j'aime la vidéo, que partager, quand la vidéo, bandel souka, et que ça la biso bien, makasi, mingi. Ceux qui viennent balali bosso, on se retrouver à la Rose Bombo officiel, c'est-à-dire que j'aime, hein, ou j'aime, et puis on s'abonner, voilà, et que ça la biso bien, makasi, mingi, bandeko, nyonsoyo, ba, kozali baku, ya kolandangai, awa, encore une fois, na pesibino, ba Mbote Nabino et Belé. Voilà, encore une fois, vraiment, na pesi bino Mbote Bele, fidèle abonné, il y a Rose Bombo officiel. Bandeko ba motala ngai awa, bo soto la kati ya théâtre. Na croisé vraiment les bras nan. Bo soto la kati ya théâtre. Pas ba comédien. Ya ba zalaka a koswana na koswana. Bandeko na ngai ezana vidéo moko kala mingi ta ekobima. Na déjà ko alerter bino. Et ça, ba voice moko kala mingi te kobima awa. Ba voice ya Dina Nana Sarah Masiala. Abomination na kati ya théâtre. Abomination pa ya ba comédien. Yango wana bokomaka kufa. Yango wana ba comédien bokoma ko landa bakoma ko sali bakufa presque après 3 mois oyo ka comédien moka kufi. Après 3 mois, on y aura un comédien qui a koufi. Pourquoi? Parce que mon côté ici, mon soto. Na zo mona awa, bandeko ya basi, na mona kasila na belvi awa, kopotana. Mais bon, pour la kana bango na kokoma kuna après, qu'est-ce qui se passe entre Dina Nana Sarah Masiala? Bolingo. Soki bande baso ka Sonia Roloba, ngana Roloba ngo pourquoi? Parce que bientôt bokoyoka ba voice. Bientôt là bokomona ba vidéo. Bokoyoka ba voice, bokomona ba vidéo bientôt. Ya bolingo ya Dina Nana Sarah Masiala. Mwana mwasi azala ko sala. Botala bango ne bazala ke. Soka monika mwana mwasi moka ye pembeni. Ndeti pa ya Dina Nana. Voilà mwana mwasi moka ye. Akomi mwa pembeni ya Dina Nana oroka Sarah Masiala bandi bazua. Sarah kobanda bazua. Bazua nyonso wana bolingo. Donc bayaya bazo bebisa baleki na bango basi na monde théâtre. Parce que mutu oyo fa luka zongisa mutu na nzela eza Dina na poya za yaya. Voilà, il y a quand même une autorité à kozongisa Sarah Masiala na nzela. Mais aujourd'hui Sarah Masiala au commissaire moi sinayo. Mais alors franchement moi je me demande bandeko ba kotala ngai awa. Mais bandeko na biso ya comédie bozo kende wapi? Ça dit ba comédien bozo kende wapi? Yango basanga na wana entre bango ko swana. Bango bayoka na akate. Mwana mwasi wana soki Michou. Jour wa ko fongola munoko loba et ozala grave ozala scandale. Mwana mwasi wana jour wa ko fongola munoko na yepo loba et ozala grave ozala scandale awa. Pourquoi? Parce que ayebi bayebi. Et je vous dis hein, bandeko ba otala ngai awa, je vous dis la vérité, bientôt là bokoyoka ba voice. Bokomona na ba vidéo parce que ça dit ba voice et ba niko fuité déjà. Ya bolingo ya Dina na Sarah Masiala.
eza pasi mingi mpe mawa eza pasi mingi mpe mawa mpona bandeko na biso ya théâtre mawa makasi mawa pena ya mawa donc abomination ekoti na kati ya théâtre na biso donc Mike la Duchesse ndenge alobaka ke bakomedi bazovivre na bosoto abosanaka mpena koprécise ke c'est-à-dire basi na basi c'est-à-dire bakomi na bosoto moko ya théâtre bandeko bakotala nga nayebi te okomona dina na Sarah Masiala ndenge bazalaka Sarah alingaka te moto atushe ya di na ye ya di alingaka te mwana mwasi mosusu asaproche pembeni ya di na ye dina na aza na famille dina na aza na famille aza mpe na bozwi mpe ebele mpe ya grave te mais autaki qu'offrir Sarah Masiala cadeau ya voiture donc eza kaka dans les pamba kaka boye bon mais indisi kaka ya mike cadeau ya voiture oyo dina na asombela Sarah Masiala donc selon bino donc voilà donc Sarah Masiala améritaki voiture wana mpona mosala nini ya makasi oyo asalaka na groupe ya dinana to na chaîne ya dinana améritaki voiture wana mpona mosala nini ya makasi oyo ye asalaka pa ya dinana rien même pas bolingo ya mwana mwasi oyo Michou akimi parce que Sarah Masiala kama ya kotia ye mal à l'aise eza pasi mingi mpe mawa na kati ya bagroupe wana ozwi Sila ozwi Bellevie bana basi bakomana bachaîne wana surtout Sila Bellevie eza na bacondition ebele epesamaka pa ya surtout bana basi oyo bazoya sika wana bagénération ya sika wana c'est-à-dire bacondition ebele mpo bazwa bango bakotourne na bachaîne na bango eza pasi mingi mpe mawa ndeti Sila na Bellevie balinganaka na bango te eloko ezangaka ya bango oyo ye asali live asali émission afingi moninga oyo pa ye asali émission afingi moninga eloko ezanga maoka yango wana balinganaka na bango te mais Sila Bisalu eloko ya mwana koyi koloba Sila Bisalu sala très attention parce que nazomona Babakouk baza na loyenge moko ya makasi alors sala très attention Babakouk bakoyi kotombola yo tout comme Babakouk na loyenge baza nango bakoyi mpe kokunda yo korabese yo kokunda yo alors sala très attention surtout basankara de kunta oyo boza na bango awa Bellevie kuna mpe aza na basankara de kunta na ye akobomela bino mosala théâtre ekoti buzoba théâtre ekoti kindoki bandeko baya kotala ngai théâtre ekoti buzoba théâtre ekoti kindoki mwasi na mwasi okomona kote kuna mobali na mobali dinana aza na vie na ye aza na relation azalaka na yango voilà donc aza na mobali oyo azalaka na ye mais en cachette azalaka mpe na Sarah Masiala tala lelo oyo baaudio na bino kala mingi te ezofuite awa kala mingi te ezofuite déjà awa baaudio na bino c'est-à-dire kala mingi te ezofuite awa nalingai kutu na ye mpena kotia yango nyonso mais il faut korenir nanu c'est-à-dire il faut kosala en sorte que makambo te ezala nanu voilà donc ezala vraiment reni eza pasi mingi mpe mawa bochanger alire oyo pasi mingi mpe mawa nga na kambwanga mais dina na Sarah Masiala bauta bon groupe akale bango mpe bon ezalaka renommé lokola groupe moko ya caractère évangélique mais voilà mais tocomprenant na biso ke eza nango groupe évangélique te ezalaki nango kaka groupe moko normal lokola bagroupe nyonso ezalaki nango kaka groupe moko normal lokola bagroupe nyonso eza pasi mingi mpe mawa bandeko baya kotala ngai eza mawa makasi eza mawa makasi bandeko baya kotala ngai awa bochanger dina na Sarah Masiala bochanger kanda ya nzambe ekoya kozala likolo na bino pamba bolukelonga nzambe bandeko basi bochanger Sarah ozala nu jeune fille era ngoyo
luka zonga na c'est-à-dire luka zonga na vie normale zonga pena mwasi normal oyo asepelisaka voilà mwasi normal oyo asepelaka kozala na mobali boni yo mwana mwasi jeune fille ozosepelaka kozalaka na yaya na yo mwasi lokola yo franchement pour la voiture baote kopesa yo mafere bochange bobanga nzambe soki bobangi nzambe ekozala bien mpo na bino alire oyo pasi yango bozomona tellement c'est-à-dire bosoto ekoti mingi mpa bacomédien c'est-à-dire bosoto ekoti mingi mpa bacomédien allez bokomi kokufa pamba c'est-à-dire liwa yango et donc voilà donc bokomi kokende pamba avant pourquoi po bokotisi bosoto makasi voilà bisou ba yina bandeko tour oyo batalinga moi conseil ya moke yango wana bo changer bo lokelo nzambe merci.